Avion on est un mystique. Siko ya omoni yona biki bo kipe batute. Bo tali la bango kaka. Weranson doit activer opération plurielle. Silence du chef. Le silence du roi. Le silence qui dérange. Tout bazan bu panzalia, bu panza pena de kota. Bu panza pena tous à rebelle mes amis. Nous bon comprendre que vitesse d'ambition ça. Moi je peux monologuer na kolo balange belé. Mais participation ya ba fan union sonde mu sala ka force. Elengi yango wana moni président Mbila Nkolo à côté. Ozomona. Force wana ya biso nyonso. Président Mbila Nkolo, Bolungu, Komi Bogar, libaliza bien. Yo Mbila Nkolo ozomona te yo bando bali mikolo obungi na circulation. Bato bako tuna pamba. Yango président Mbila Nkolo on ba kenda wapi. Parce que libaliza bien, boso libaliza mabe. Boso libaliza dans la forme. Ouais, formidable. Autorité. Mbila kola tika biso komane soki wa wapi to yebaka te. Abanda changer vote. Président Mobimba to votaye akimane biso bana wingi. To komaka to médicien, ma trop. Ah oui, Mbila Nkolo. Kimana ya lingine suba guerre wana te moi sina pekisa guerre. Moi sina ya kuta biso na wera. Jamais. Ya yoba biso moi sina so kuta kona wera nesiko jamais okabula bino de. Wasu ko benga na ko mamba wera yo sala. So ba benga ni ngai na otika na wera na bia. Na bibo tomber du ciel. Moni sentiment mutua. Moni nga contrôler maloba na ngai na sentiment na nga. Mais na contrôler maloba na oti na sentiment na oti. Maloba na sentiment na yo. So bisi maloba be pa na ngai. Nga na contrôler. Nga nesko na ye parce que on a bimisa pour la maîtriser yo. Comprends? Weranson ngai moi si nga so akutinga na phénomène akumisa Weranson. So moi si nga yera ba Bible na yebi ke papa à partir de lelo boya wera na biso na boya wera pour na dinga so bilinga Jésus-Christ na Jésus-Christ déjà azakati na ngai. Bon. Digo Jésus-Christ a kata na linge nonde muto akati na ngambe saka pour vivre souffle de vie no pe ma o solo na e kata ni na kufi donc souffle de vie o na ngo po nzamba linga za nango siko na mokili to na ba photo linga alesima Weranson na phénomène antika phénomène o ya monike mwasi famille ba kabolo po na wera siko ozano immature po nzambe ndeto vivre bo nzambe mtalingi to vivre alesima atoko misaka nani sonza mabeta souffle de vie wana okay mutu moko yebisaka te ke ndenge okumisaka wera ya lisumu na nini so souffle de vie no apemela nzambe mutalingi azala nango bayo ngalona na Canada na yebi Mbila Nkolo ya soi-disant na France malgré to ko so makambuta tika na ye mais ce que otika no de la forêt mais yeba ke phénomène anega phénomène ngana fanatique nga ta nga teke na yeba na fanatique na lobela ka wera nga bata wera kabelinga mbongo na lobela na roboya pona lobela wera pona mbongo te pona bana ko kumi na bana yi fanatique wera na âge ya 5 ans na kena bala samba pona mbongo te nga tu le wera isika formidable wana Canada zombongo ngo lobela na papa dans lobela ko pona mbongo te sima mbongo wana nga fona kabela yo pona lobela wera pona mbongo te na linga Weranson po Weranson na beksa biso nga lelo comme na bana âge 5 ans comme ça wera tina comme na âge na nango et pona phénomène na linga kaye asala makambo sepelisa ngai donc muto ko kabola na phénomène azate na bongo na mutema bana nini bana 2007 na bongo na mutema ba na lekana ba nazwa ni ngai nazwa babe ngoni let's mabe ngoni Nini baptême papa nazwa baptême na yamba Jésus-Christ comme sauveur et mobikisi bon comme le créateur du monde mais phénomène aza mutu ya mokili Weranson na mutu ya mokili ta sa makambo ese pesa biso ba tolingaka ye il faut to za na ye bon comprendre Alexima to linga wera pona mbongo te
nga wera papa makambo wera so na sala mokili oyo nayebi te alentima mokili kamova ekabona de parti wera na JB toyebi yango melelo wenge tikala moko wera yebisa bango ke wenge tikala moko to confirmer yango lelo na monde siko mutu aboye yebisa nga alentima apesa nga mbongo mpona kumisa ye mpona gagner combien est-ce que bolingo nalingaka ye na age ya 5 tina komi na age oyo eza mbongo te nde alingaka Jésus Christ nalingaka bapara nanga nalingaka bana nanga nalingaka mwasi nanga nde mpe nalingaka Weranson phénomène le roi de la forêt mpo Weranson abeti concert so naotala yango navai nanga baye mwa whisky nanga mwa bia jus naoyoka bie moko boye mpo asalaka makambo mokili esalaka te taka couleur café tala spectacle couleur café aleng ntima est ce que nakosamba mabongo couleur café natali bilo vi asali nabi phénomène aka phénomène pardon asali bilo mo boye ekotine simple mais ekoteli na ita abandi makambo emonaki na mindele baoganga na bia totika bana succès leo ti lelo héritier Mato Magoda otali faire rigola atobeta IEG Arena otali bafabrika aza wabimisa ezalaka soki kutani manamela ezala maele otali Robino kuna tobeta otali Robino kuna tobeta baroyo concert autobeta wana na Paris omona ke bato nyonso baosala makambo ya bana phénomène elasi ke aza phénomène otika la phénomène ata yo boyi na ye mais anika phénomène c'est ça Alexima merci père Kito merci beaucoup Changu Mabele mame Changu Mabele fongola micro to kayo les nobles ils ont mundi apo kota moyena Lubumbashi mo réseau za la mo mbulu ouais ntima ouais Changu to kayo na changer komboti ils ont changé kaba comme pas bon point teba oyebi biso ba TikTok oyo tellement obito tanga na biso bakomba ba voisin te ba voisin bazobundisa biso fa yango wana mo fuko changer kombo mpona ko camoufler bango so ba publier biso to publier ezaka bon yes na CP Monsanto ouais Monsanto na CP vraiment toyoka yoka Monsanto bobini ya si jodanine kasi na matipe sikoti Jezali bana poto bana Europe bazana poser à le roi de la forêt beta barumba te mabeti la bonga ba seben est-ce que c'est logique et bon eza logique normalement eza logique pour biso total pe ba concert ba tebele to côté pe ba concert ba tebele to mona ke au côté so comprendre que oyo eza génération mosusu eza bapapa bamama mais pas de la forêt tozomona génération mosusu donc génération Bexo génération Biberon donc c'est normal il faut basengaka koningana soki baobeta seben eza normal mais nzembo ozanga te mpo nzembo edozaka mpe quand même mwa température soki emati nzembo yaka okitisa mpo tomati lisusu ezalaka bongo ouais en tout cas on a raison donc voilà il faut comprendre les nobles les hommes bato bazana se ozana posa mata asali demande pour tout matisa te par invitation muta sengi na été lokola zolanda ou matisi été muto azana se olingo mata asengi amata ezana demande ngo basala la place wana ozana facilité à mata donc voilà quoi les nobles comment tombé du ciel à Koya. Salut aussi formidable. Yalo Barafa, formidable autorité. Chango Mabele Mame. Albi abomba kombo bon. Toye ba kombo atasima. Litutu.com ndeko masanangai nani etiche le sema kwika. Boni basango ya Clara Bulaya mutu asalike Alex Ntima azala ngebu angala lokola moya tongo Clara Bulaya de la yaba et puis na chancel vie ouais noble moningai taroba trop mama wera nga mama absent wera comme mon frère oyebisa nga omona nga timide te namona oyebaka mpena histoire oyebaka idéologie ya wenge fo mbanga ifo oyebaka koloba so oyeba koloba te na wenge no mama plein
neti boye neti tolingi tosolola boye il faut bato oyo bayebi kosolola bayebi mpe mwa wenge mwa ndambo bayebi mpe nini eleka na toile voilà toleka en tout cas tozolanda kaka ndenge ezokende toyoka bino Jérémy Cosmas nga napusana yoka bino nga napusana yoka bino quoi en fait parce que na sujet je sais que tokobanda na sujet nanu ndenge olobi mpona ndenge tozala na Adidas Arena façon eleka déroulement ya concert je pense moi différence na Arena Grand Paris faut ezala mpona ngai vie ntango akokota na mwa nzembo moko arumba avant atia chaleur mpona ngai akoti na mwa nzembo moko boye avandisi yango ya ye moko neti batelefone neti basurprise kapangala banzembo moko boye oyo eza mpena ya ye moko avandisi yango neti badon dédié akoti na nzembo ya bongo on salue la présidence de ndenge alataka Maman Claudine Kino bonsoir Maman Claudine Kino napesi mbote na moni akoti donc akota pena tour moi rumba moko boye mais chaleur chaleur de yango musique eza chaleur lelo wenge ezwi makambo na poto parce que toza na biloko ya moto bon mutu akenda concert jamais akende wana banda koyokaka te okoyemba na yo mais bango balingaka batoka yango mona basheri baye ntango wera azobeta biloko wana moto azoganga donc ayoki elengi moko ya concert ezalaka ntango azobina azoyoka baanimation esala plaisir concert normalement ezalaka chaleur mais est-ce qu'on a ya système na biso awenge nde yango nasengi vi ayemba ta rumba moko na ebandeli wana mwa avandisi yango mpena bato nie ale démarrer sikoyo na babiloko na biso ya moto parce que wana nayebi déjà ke bagénérique na biso ezala déjà na moto na octobre wana po vie soki azongi mbala moko tokobimisa générique na biso komo nango nabosani nani départ unique départ unique voilà il faut départ unique ebima naosanti déjà moto nango parce que babiloko wana thank you eza mama na biloko moko eza ya maleme binisa fort batelele eza wana donc mystique bofoi yola biso départ unique eza na rumba o Jamaïque a créé abeti eloko ya papa wendokoloso oyo wana na wasabobo abeti eloko moba ya moto makasi wasabo ndoki boye tene à la rose topesi yo mbote Maman Claudine Kinwa olamuki déjà Claudine Kinwa ya phénomène Claudine Kinwa balobi la maman oyo asimbi espace Schengen mikolo donc en vogue fort balobi en espèce Maman Claudine Kinwa Tania la rose Tali Tania Maman Claudine Kinwa ya biso allo bata ok toyoka yaba toyoka yoko yaba Alexis ma biso moko ya maison mère nayebisi biso moko na yeso to simbi na yeso ngana otaka mikolo formidable na les méchants baso bazo taquer internet mikolo papa to taquer bango ça biso mo vena to zwili bango vena ke internet bon les kati donc biso to pour na iglo bana de la forêt nous avons majorité plurielle bah oui total tali trop mikolo trop lève ça qui m'a tête la monde donc le formidable les méchants donc niveau venez à la Guinée na landi et panzungu marambu tout donc ça va ça la pour la cheda la ils ont peu de puissance en tout cas couleur café na landa qui les gars qui to couper pelé ça c'est une génération Bexo et donc biso mo pe ba auto zanga ko da bien nga da ya tongo Adidas Arena donc ils a déjà vraiment et van là na pardon dès le premier jour na somba na bumba ils là les jours jiga maman to kinga to indi sambala moko donc vous voyez pendant ba coup de chapeau na landi concert coming da dobita moi showcase mo so avec danger showcase wana DJ pe asali mo msana en tout cas bon de ça va donc vous voyez
Aza toujours présent. Alandara Bamasa n'a été dans les derniers cas. Les gens avaient la concert. La cheftaine, notre cheftaine est là. Tania Rose. La cheftaine. Tania, comment? Alex, oui. Boni. Bien, papa, boni. Ouais, ça va. Nous, quand on Tania. Eh, Tania, on a fait ça dans une moto dans une Tania. Il était sur le couleur café. Mais va choquer. Formidable Lazare, on attend là. Natania de Kisasa. Oui, mais ça, vous avez la cheftaine. Vous monitez que vous avez un orchestre. Alex Ntima na umeli. Mais nous, ce côté, il y a poto pamba. Nani a mort de la liste. Yanza metanga yaka mutakanga te. La patience paye. Viva cheftaine, il y a cheftaine qui tout. On a bon même mingi te na ba wingi wana pe na nena solo. Oh, bazala kita pa malinda. On a accepté Nazate. Linda, énergie. Malinda, la kito. Pourquoi il y a ligne d'énergie? Alex Tima. Oui, c'est que va comme Papa, il est l'eau. il y a mis ça tout nani. Linda après Tania, c'est ça. Sikoyo. Bonga na lobima be. Bobakisi Linda. Pratiquement, va danser. Les plus fidèles, les Linda après Tania. C'est tout. Ah, vous êtes les plus fidèles, on a compris Sikoyo. Linda après Tania. Tania la rose to kayoko. Puis les belés poto pamba Tania kaka badwa como mirmira Tania. Osimbi wapi? Nasimika likolo Alex Tima ya Nzambe ezala makasi. Yes. Biso osimbi na biso likolo toboya osimba biso mbangu mpe mandoke. Malem bokoma ya biso ya malem monte ne salinga wow. C'était sali wow. Salinga su wow na musala nga c'est bon, tu vois. Mais oyebi ke bana wenge tozobeti. Pardon? Tozobeti ro maboko ebele hein. Oui, non, c'est pas maboko yango maboko yango. Alati malao belomo patanya tana yebi ke na nyongo na yeso akite ki na bela kumbe $200 kitiki tana la beso kitiki la yasumba biloko a partir so kitiki na beso kitiki na kumbe $200 nga ta na rose na la pati na yo ebisanga so kitiki no ebisanga bongo ti problème te so kitiki na tne na ria o so na ria na so ko bongo to so na problème te tano mwenye avantage a wenge siko balozela ona ki et puis mutalobi ki autindi ona ria so ko ngana ki donc ba envie yebisa on ba zelo na aéroport so ba osi ya kitoko ni ngolo bila biso ko tana to sekata mo mke bien sur masolo ya ningele yiko ko masolo eleki nango bien concert na biso eleki bien nana ngai eloko oloba te lati oyebi ke ngai nakokaa nango loba te nayebi kolobaka oyebi deja mwa moke esanaka bien eleki bien déjà expérience ya Adidas Arena obetela biso te sikoyo expérience ya Grand Arena obetela biso te sikoyo wana expérience su ya couleur café obeti su na showcase ezokende su Grand Arena tani na bafanatike bazoyoka yo bazela nini bayebi deja tobombela bango biloko ya bien ta kaka couleur café bomona déjà tobimisa deja baénergie lokwa toa 20 personnes na podium lokwa toa 40 na podium mais toza même pas 40 donc Adidas Arena da to préparons déjà mosusu ya teke oyo bamona na café musique ezake tobetango na Adidas Arena non biso deja totravaka tobosaka yango nalobaka oyo eza orchestre majoré te kota danse ya badanseuse toza kota moko toza donc toa partout donc tobombi nango su ya bien ya sucre bakorea wana ma ya sucre ya bololo te ma ya sucre bon etena nini sikoyo ezosala ke ntango azoboka pri ya sele bamama sele badanseuse bozaki okimi ozokende wana parce que Djibro Gami sona babiki me ndenge nini sele bamama sele bazotika bapesa biso basima est ce que sele bamama sele ezalaka bana mibali to ezalaka bana basi non sele bamama sele koma nakoma bima sele bamama sele mais bana mibali batika kopesa ngam nakoma bima tala barépétition nakoma bima sele ya taimi tobazota taimi ya concert taimi nesenge bongo mais Adidas Arena eza ya biso wana eza twana obina eza taimi donc 1h30 donc tosalela temps tu vois
Ah, mais Tania, Babi au classé danseuse, au classé la danseuse moko Tania, donc tu peux danseuse mususu. Le chef ten bino baninga wa attaquer ba danseuse baninga boye vraiment. Et Alain Timba, voilà attaquer ba danseuse te. Et Alain Timba on a boulot, ça fait café formidable tika bakene bongo eza wenge papa café non eza peut-être que on a la classé ba danseuse non c'est pas ça café couleur café eza biso te eza ba invité ki biso tokoya orchestre mombate donc kama timing eza longo à 1h30 mais bité que ndeto travailler na couleur café bongo Adidas to ya bongo non c'est pas ça elle kama timing et ça peut un voyage moko Gabon je crois après ça kenda ki ngata na kendete mais na chef te na kendete et ça là ni ça boulot mais biso so déclarer ki okina ide pour la ligne mais ça boulot c'est seigneur zaloza ça boulot bité que faut za la calme comme non c'est pas ça et ça boulot yone boulot wana kuti ezalaki ya biso me nga nakendaki te chef te lisusu nakendaki te bato basekaki nga bato balobi ba n'importe quoi donc eza likambo wana couleur café eza likambo taimi tokoki orchestre nyonso te. On salue la présence des présidents ata bozolinga ondima ete kazalaka président nga te munanomaki ata c'est ça na ye le fait mais Prezambi la kola kima biso. Prezambi la kolo ala fofa. Prezambi la kolo tubala kana. Boti la kambila. Yo tolo ba vérité tiende ko tolo ba pemme. Prezambi la kolo. Akenda bonsoir Tania. Otiki baga président, otiki baga. Nous sommes à Paris mais tout le monde en a té. Eh ba bon makasi. Moi là à Paris terrain en Belgique. Na bête tourne à Paris mais na moi bino tapo na zone na Belgique. Obenga tanga na zola ta periki te ata kabelo te. Ah président obengaka. Yelo baka ko tango koma boto bengi okimi. Bino po bokunga bana bose na ki poto ha. Te na se na ki poto le président. Olo baka bongo tato koma kuna. Ya pa mena pardon. Tato koma ka kuna to bengi o. Tato koma to bengi. O mona na te. Ba fan ba yo kanga bonsoir à tous. Natikala jamais qu'on vous appelle à Tania au président. Mais tu sais pas ça bon. Yo yedio téléphone. Yo o mano so na bango président. Ozana na batu na mano so la. O beso na lobili kambo président ya kola kawa président ya kola kabelanga te ko msu te. Président ya kola kabelanga kutatindela nga OK. Donc le président Bilangola a ça la justice alors. Azana batu na ikora. Président ko kabana ote melisolo le kimbongwa. Lisolo et le kimbongo. Lisolo le président Bila. Omoni danseuse. Ma campagne. Mais jour okuta oye pena Washington faut bien Alex Team. Jour qui le Canada est formidable né ngana kom. Atoka na pas ma campagne. Mais ngana kita Paris. Gof kizo la moneka vidéo na kiti Paris na cette vidéo mo ya Adidas sana bana Adidas. Gof abenga itanya ya restaurant na yaki. Mais si on Bila encore dans un restaurant et Tania obengo place. Abenga la place Bila ko pa ko benga Tania. Soit bot, il y a la place boya sel nga bot. Bot la on fait. D'accord de la botiko. D'accord. D'accord la botika yo. Tenga tamolinga moko. OK. Ala koma mona poto, pas na Ah, yo pe Prezambi. Comment va la poto? Na tamola bot na nga keti e ba gof kizola. Na kela nga, abula zone na Belgique. Ouais, Tania, la rose, j'ai tout bien, j'ai tout bien. Le week-end, on est dans le lobby, j'ai tout bien. Ouais, je passe dans le canal. Oui, c'est bon. Oui, bon, abimaki na kotika na avec live ezali na gagner rapide pour na kozonga bon. Na monika bo sona batania bo ba divers bon na éviter sujet tout ça pour que bon dans le baba que bon sona batulio so et puis pardon na kato maloba telo ba souci na moko na ngo souci na motema souci na ngai et ya souci te mais ezala no mo déranger ngai pour na sens nini ale tima moninga na Canada père na père responsable dans la mois na bana na lobela wera bana na Canada bana toke da 6 ans na Canada là on a lobela ka wera bana bo na lobela wera mais souci na ngo ndeni ai wera na boka ngali bangate wera son d'abord al banga odile manzaka
na ba musicien mais phénomène yé moko de la forêt aboka libanga de poni pona linga te ke nda bisa wera ke odile de bisa wera boka nga libanga ko lino ko lati mais de la forêt moi na ba vidéo na nga mais na ça ila si na linga wera pona intérêt te mukolo wera yé moko mutema ndenge tout ke formidable alobela ngai akabela wa musicien ngai na boka ta libanga esanga bien. C'est ça le problème de la c'est que nga linga wera pona intérêt te ngai na linga wera pona kabila rawe pona to mona na Facebook leyo banda kala banda makambo tongo ava TikTok ya mais de la forêt na boka libanga te et là c'est que nalobi page wana toyoka formidable leyo ngai papa ngai félicitations de notre frère la forêt na boka le groupe ya Wera America aux États-Unis yo namona kumbu na wado c'est formidable. Oui papa groupe ya Wera America namona kumbu na wado Wera ngai na ngai benga lo babo libanga wera boka ngai eza te ke na yebisa mutu boka yebisa wera boka ngate phénomène na tsaki ma ba vidéo et ma anniversaire pour le yemoko de la forêt a romona c'était la boka nga boki ngai pas le problème il faut que batu ne ba kotela yo ba yebisa ke na so wera boka nenga te pona mutu aboka nenga te bomba koyeba nderi na temps ebele timi bato baza pembende un jour otalaka ba vidéo na ngai a comprendre que je no lobelanga trop un jour soki eza bongo seke ifo tika kosenga donc ozela jour ye moko komona nasengi te nalobi kaka commentaire bazokoma zosenga na commentaire lalinga wera batuni awa na connaisse babi soki ozosenga toabi ozosenga soki eta wenge bana wenge boyokana ide na papa moni ngai nalingaka wera mpona libanga te nalinga mpe wera te epo wera kabelanga nga nefuna kabela phénomène mpona linga mpo wera asalinga mpona za lo wera moi wera son lelo idéologie tozwa eya mpona phénomène idéologie ta mosu toki mpe mwa pale na pale otongi mwa 4 niveau na kii mwa 5 niveau eya mpona phénomène toyebaka wera asomba basima tozoba idéologie oyo toleta na motu lelo wera so nabekisa biso eki bomona te tokomi boye nga alobaka grâce ya wera son nakoma lelo tout droit mpo wera abenga bashege atia bango na 3 chemin ngai wera nasenga te libanga te nalobaka ke phénomène nasalaka makambo na bonne volonté na ngai mais mokolo wera akoya na video na ngai paneke petu alobelaka ngai libanga wana eza libanga mo spécial kolekaka libanga ke ya yebisa wera bwakanga te ngai wera mpona motu te nasasi ya bona olobela yokana yebiselo moko eza na bavideo ebele tosala moni tosala boye moni tosala live boye bato baoloba te akanga s'il vous plaît. Alors Alex. Oui, maman Claudie. Alors Alex. Nalobi, bonsoir à tout le monde. Bonsoir maman. Nalobi, formidable. Formidable. Nous allons répondre formidable. À condamner naie président Weraté pour il y a Noël vraiment à Kanaba oubli et belé. Il faut vraiment tout le monde à la PB pour rappeler la cahier président. Boye. En tout cas, ça a mingi. Ça va charge à la royaume. Qu'est-ce que ça a charge à Batunio, sur ma cabo belé. Donc vraiment, formidable. Le côté là, on a un pogni. Là, on fait un zali. On va à studio, on va nous bouger, on va commander. Merci beaucoup. Non, formidable, le roi de la mer qui nous a le bon. De la main à Mali, maman qui nous a bonsoir et belé, grand prêtre mère. Bonsoir. Parce que, pardon, jour surtout pendant les rois d'hôtel en Paris. Après, on a visité président après. Dans comme un message, moi, boy, des bétang ba vie, abi, à fond téléphone, mis la colo. Moi, sur mon téléphone, on attend 5000 messages. Vous comprenez? Si on a 5000 messages, je entends sur mon anabanda, natala. Omona mususu na omona okandi na Paris na ne lo constate na ko tala tala yebisanga siko aloba nga pena bon donc yeba ka ke ozo sala mais bo ba jeune oyo o biso pe to bunda to loba makambo wana ke ba jeune o bazo bunda pona mouvement la bandenge tu azala mona mukube mukolo
il faut quand même d'avoir fait waka libanga na kombo nini kaka formidable wana obe kombo il faut ebima d'abord formidable autorité esili nango mais non c'est que bandeko c'est libanga te toyebi to comprendre c'est libanga te alobi kaka ke alobi ke reconnaissance oui azo mérité mérité. Avec reconnaissance. Voilà Bertin. Les fanatiques actifs de la forêt, c'est mieux le mot. Bon, mais quand on modifie à table comme on a vu nous ainsi. Formidable, est-ce qu'on est là? Faut me mettre qui va toi. On monte en majuscule. Moi bien, ne le pas image. Alatima, où est la formidable autorité et Zaranga. Bato hayebi formidable autorité c'est ngai na Canada ezandenga esili c'est tout et mais na senga libanga te pardon pour ngalinga na wera pour libanga te s'il te plaît merci papa dans libanga pour partager ba vidéo na non na boyi na pardon ngalinga wera l'amour propre l'amour ba douza wenge Maman 12 wana maman problème maman Claudine kino aza ayo bani so sa maman 12 na lingi makambo te ke pardon maman Claudine aza ka 12 te formidable ziko abaki 12 yake balo bagero abalo senga dini libanga yango c'est normal azo senga reconnaissance reconnaissance aloba trop asala trop reconnaissance en tout cas vraiment azo senga na biso nyonso to basé ka na promotion ya le 18 octobre si maman Claudine na sepeli mingi namoni format ya sika ya nini ya promotion wana nena mona wana bakaro wana ezalinga mama na plaisir ezamba ali buto mona tika mama Claudine merci beaucoup to mama Claudine kino en tout cas ma surprise à ma promotion ezebele wana bo Monica Mukie en tout cas bo mona belé zali poto koti siko na bengo makamno so zali na ngoma basili si couleur café sili makamno so ko sala ici siko to bandi vraiment promotion badi promotion pour le 18 octobre wana donc mutu asombi billet te bo somba ba billet biso to kota na ben moko po boyebi kakati lisu likola lisu donc lisu likola lisu mutu na place na ye et comme yeux okwe batiki yo mto leki donc pose la vraiment ini soudé pour les locaux na biso. Vous comprenez pour ezaba gauche droite bato bele ba temo ba misu ba nyanga la kata donc tous à la concentrer vraiment tous simba la main dans la main. Bon. Tu vois mère na ne lo mo la na tuna parce que tant bozo mona ma mwele kana ba réseaux sociaux to tanga bangote mais boza quand même na misu bozo mona moi kabal moko ezo sale mawana ba bi ba ko boycotter concert ba bilo mo agent wana. Ça veut dire, et là, on est vraiment, bon, beaucoup de stratégie à acheter, mais quand même, si vous voyez qu'il y a un côté, vous voyez qu'il y a un bateau, oyo, on a besoin de boycotter le concert. Il est grand temps, dans le moment où vous avez boyé, vous voyez battre la loko pour que tout les latins na souka. Na minute où vous avez battu. Le baga tout doit être bagolo, mususu mal intentionné. Na le babongo te. Ils ont bagolo te, bazé belé. Même na kati ya wengi. Baza même na kati ya wenge na maison mère bazali. OK. Oh bazo sepelate ke événement wana esimba bazali. Donc ezaka bagolo et là on se bimaka bagolo ba makameze belé. Et là on va maman Claudine qui nous a dit que bazala ekenge na ne ya côté managérial parce que naza ko fustiger lo moko oyo na sepela ite neti na événement munene lokola couleur café. Vie à sali promotion à Adidas Arena te. Natango suka na tawo simba na suka normalement il fallait moi message moko mukuse à 5 minutes. Donc ça liboso ya mindele wana bato ebele baza na opesi message ke to kuta le 18 octobre mais mutu moko ta signaler vie donc on dirait moi laxisme moko ezala ki wana na place wana. Non. Bato wana o baza censé ko organiser concert wana de grâce maman Claudine
boyeba ke bozala déjà ekenge na côté wana mibale côté ya promotion na moins déjà innovation wana na sepela makasi etikali côté ya bato oyo baza na besoin ya koboykote concert wana bastratégie ezala déjà en place okoloba stratégie wana awa te me boyeba ke toza na eloko wana ifo ezala donc stratégie oyo tokomettre en place pour que concert wana ezala réussite totale mpo banguda wana baseka biso te. Mais c'est que le monde olobi bien mais sikoyo biso nyonso loba papa loba après na répondre. Merci maman. Loba na yo papa. C'est bon nga lobaka na sens que bon tout alobi wana c'est bien bon mais pour na sikoyo ko compter carré bango. Donc solution ça kana moko to so ma babillet yango na mte compter carré bango. Ce de so mi babillet to signe bango ta bayeti babillet ça la ngote donc bako ishona bango kaka to so na babillet. Voilà ce qui est important wana. Merci beaucoup. Donc, en tout cas, à moment en tout cas, tu as calculé à ta promotion. Promotion, on a 3 émissions. On a mardi, on a mi, on a Glody. Donc, on dit la sala qui lobby, donc, tu concentres quand les camotos au sala. Oui, moi, un zade. Le but a contribué au tic là. On a habitué au tic yo. On a habitué à avancer. On a habitué à gauche, non, mais surtout à concentrer la promotion à biso. Tout ça va bio, va billet. On peut voir ma collègue na petit na billet. Donc on met la place pour n'y attarder na encore bouche nez. Ici. Tu comprends? Ouais, silence, il y a eu un de déranger Batou. Bonsoir, mère. D'accord, la 5 émotions. Bonsoir, mère. Bonsoir, mère. Bonsoir, papa. Bonsoir. Parce que lobby Oji la sala qui émission et pas ya Mig Nyema. Bon maintenant ouais nous sommes lobby Oji la sala qui émission moko ya ça n'est pas Mig na pasta oui. Bala qui na pasteur Terminator. Skoyo na ngina tuna boemer parce que conception wana parce que Nyema a levé les conceptions moko boy on dirait chaque semaine il fallait émission moko e bana kozala pour la promotion kaka ya Werason bon a évité est-ce que conception ils a maintenu ndenge nini ils ont maintenu oui ils ont maintenu hein oui chaque semaine apparemment conception kozala bien chaque semaine ouais émission moko kozala pour la promotion et kozala vraiment bien kozala bien oui chaque semaine et kozala chaque semaine de Badozala, oui, chaque semaine de Badozala. En plus, tu as la surprise, moi, comme moi, lobate, chaîne n'absolument pas mon nez, les autres comme à Paris. Donc, bon, c'est la cabo, bon, c'est la cabo, tant que banda, bon, mon a ma cabo, ça, la maman est dans lobate. Donc, la bonne vidéo, mon a Claudine Aquino, excusez la question, lobate formidable. Dans la Bible, il y a comment le bec est ouvert à lobate. Moni, ouvert à Tiba Benga phénomène. Te ngana lobby na sens silence na yeko ya adopté wana ko déranger na pengle mais to lingi azalaka bongo yo kana nu papa o se lobaki le kaki na pengle ngo po epeso maye le pe ezo misope mutu na sens mabete ha ta musunga wana kanisa moni wera benga phénomène pour moni un phénomène wera ta wenge panzana ki bakanta wera au Canada. Mais wera qui Canada mais wera tika koloba ngote na munoko na ya pour un silence du chef wera orosale mabe osalié kimia avandi wana okatiki mabe le côtier mabe wana osale côtier te wera message na kimia wera koloba na ete mais kimia ne wana pesa na réponse bato ba sage ba ebi ke wera te maloba te kimia na ye wana ya maloba donc kimia wera dérangera bino te wera son kimia na ye yango ne makambo kimia na ye yango comprendre wera boko finga ye mais so avandi kimia yango ni sala ye pas na wera son poto lingaka wera pona kimia na ye na débat wera muto ni ba finga lo barate yango to lingaka ye donc kimia ye wana on tesa biso bafana maison mère to lingaka ye toujours donc ngapo na ngaka lo barana ye te wera ko lo barate pardon ate ba fingi yo
zara na kimia wana yango tosala to motion Maman Claudine. Ah, papa. Mama, ngana na tuna boy ma président. Ya ngana tuna boy. Toza pe na danseuse na biso moko pe aumeli trop Sarah. Aza fidèle trop na mouvement na biso. Mais Sarah tout le monde comme si on dirait aza un peu négligé. Biso ba fan pe to na posa na ya binaka bien. Na ebité to reçoit réponse nini pona Sarah. Non, tout va au sala oya. Sarah Linda. Souci baleli. OK. Baleli Sarah Linda. Ah oya. Tout il faut baquer. Ba to pe baleli trop. Ngana zo défendre on la ba live na sala. On ne pas on la comprendre te. Bato bake kobenga bango kaka nde bata wenge tuza bata buzoba bake benga bana no président Mbila kona live kuna lo bino bozo lela wana souci ngal oh papa retirer maloba na défendre vous tout bino ata ba bozo lela mapeza retirer maloba no s'il te plaît ko benga biso bata buzoba te retirer maloba no s'il te plaît pour loba tozo appela batu pa buzoba ba te bata wenge ba bata buzoba en général non to po tozo bata buzoba po soki yo non soki ndeti yo ozu makamu ya Jérémy okome mongo Alex ko za muta programme muta buzoba olobi mabe olobi ke bata wenge ba bata buzoba bata wenge mais to solo to la kata wenge ko comprendre ka ba batu ko basala ki bongo bazali bata buzoba ba comprendre ye. TikTok ekomi koza on fungela biso ba porte mususu okutu to akuna babulu wana ti osomona on parle en famille to solo la famille OK zela déjà comme déjà ti bayo ki on déjà comme on est kota libanga osomona donc to la ba makambo mususu to sala bo sala comme da traidor moi président Mbila comme da traidor on n'a pas tiré biso bata wenge président Mbila motika biloko wana to za l'essentiel lo ba ba na ko lo ba na liboso bino bibale bosola te na balobi bapesi nani bapesi mutu juif noir nde bapesi efano juif noir loba te président Mbila tiana CPR tiana C oza biso yoka président beloma muke père na ngai lelo toyebi yo po wera ala sayo mukile yebi yo père kosilika te eza nde moto oyo bila mona na mikiti po ani po na yebi valeur na yo na yebi crédibilité de la forêt pesa rayo na rolinga te na live na kitisa yo et sala kitoko kitisinga moko père président Mbila oyoki c'est bon Alex pesa parole pas ya OK c'est bon merci beaucoup toyoki déjà ne bolobi alobi juif noir aloba juif noir donc yoka loba pardon s'il te plaît to loba to mkolo président Mbila oui retirez maloba na yo loba ke ba fani mususu ya wenge pardon retirez maloba s'il te plaît. Juif, le bateau là, non, juif. Papa, essaie de retirer. Président, retirez, président. Lui, il a retiré. C'est bon. Formidable. Retirez. Vraiment. Comment on va na kakimia akile sauté c'est normal les awenge to so la siko juif no mdoza ma kakimia po ba fan mususu ba fan na busoba ba fan mususu a eu occasion mo boye anga profiter sérieux na miso batu non to so la pena na nenga respect ozomona to so la nenga respect pena na nenga respect za bien mon numéro qui nous a donc
Donc, il y a des. Alors, la mère, on a dit ça. On comprend. Non, 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 retirez mon thé. S'il te plaît. Non, non, formidable premier année na mbila encore premier année grand prêtre Alex Tima ya biso ya wenge tolingaka yo po tola pembe moni problème ya nini président mbila kolo tomona ba absence na ye mama Claudine qui na yebi tomona normal pour mutu na mutu azala vie na ye on sala après avant maison mère mais président mbila kolo lobi ke ba fanya maison mère baza bato buzoba et tant que ngai formidable dans ça wana David ba fan ya maison mère tu n'as pas tout sous la wenge non côté formé non comme la première particulier non formidable déjà c'est clair à tout clair papa toleka na mususu tokutana na TikTok tosola na TikTok voilà yo maintenant ni mbamo ngure monter mbala moko bani noza na kanda muntu mais non mon frère président na bien on a président pour na yebi valeur na yo mais dans sens na pas yebi valeur na yo non ma bena bino uzabata buzuba un président ko loba na lobby ma bena yo yo ba so sali bongo mutaotika yo estima na bien longola moko et puis azonga après mais yo te yo lo baba tous pas lo baté donc dis ma comprendre maloba musu pas musu aloba voilà nani juif noir okoloba ko bapese ko maloba banda kala zotala kambila nkula zoloba zotala formidable zoloba yo comme si debo makasi juif noir wengeza formidable bapese ko parole pas ko bato bazana se bazana posa ba mata to diminuer moins effectif formidable azopesa tante Alex Ntima bazo yo qui parole tikeli ne parole ya momoni ya suile des fois yo vous na parole loba Ntima azopesa tante formidable azoloba mingi to yo ka ojifi Mama Claudine bonsoir Pes Bozali bonsoir aussi ni na biso ça vraiment na biga to ki a des arènes les 18 maison mère les orchestre moko ya munene vraiment. Donc il faut que soit pendant na bureau nyonso tout ba menga aussi ça makambo ya ba musicien mususu wana batikala etikalaki pour na des arena tous la penda au grand complet ba nyonso tout. Donc 10e mois na ngusu musika te toi en 7e mois de promotion déjà nazo monezo mata même na ba groupe tous ali promotion penda zo mata na ndenge pe makambo ezo changer. Donc bosi ça biso bena mangaba ba musicien ba dinara ba danseuse wana il faut ba la penda présentable penda des arena boza bosinga na biso na bureau penda yango wana ko la bino boza pembeni wana vraiment ko mika ko na biso makambo wana vraiment. Merci beaucoup. Maman Claudine Soka. Maman Claudine, oui, ok déjà. Merci beaucoup. Naoki. Alex, pardon, mère Claudine, pardon. Ntima, la Ligue a complété quand on a vu ça, Malamogo, pour Claudine à répondre quand Malamogo. C'est bon? Complétez-vous aussi la parole complétée, mon cher. Ok, c'est bon. Parce que par rapport à ton Zanango, tu as déjà en juillet, 7e mois, tu as presque 3 mois pour te commencer 10e mois. Donc, vraiment, du saut aux autres sagas, excusez belé dans ce sens que, voyez, Bissa, secrétaire général Nabiso, voyez, Bissa Bango, docteur Moussungu, Bango, tout, vraiment, ça là-bas, je déjà temps. Parce que ils allaient sous stress de la forêt, ils allaient qui n'a goûté na grand Paris, na grande arena. Parce que période où on a peine na pas perturbation, il y a de la forêt là qui est vraiment stressé.
Bon, ce qui concerne la bus à grand arène à l'Union Simbate, les dingos à la paix forte, il y a eu ration parce que stress et les gars qui trouvent la période à la Goluga visa. Bon, le comme temps est à nous. Bah, tu as bureau maire, bah, c'est la bus déjà Moussala, pour ma Camboana, tu calcules le suscité. Au plus tard, en novembre, orchestre, c'est déjà dans ma Cambo tout au point. Merci. Merci beaucoup. Maman Claudine qui nous a répondu. Maman Claudine, il y a un des bafans. D'accord, merci. D'abord, c'est que tu live, tu as contacté donc en solo live pour faire le président président Adrien Kutana, toi tu as un il y a un passage, donc on va commencer aussi. En tout cas, voilà quoi. Nani, Michel Mboli. Nasi Boloki déjà, Bozu déjà réponse c'est maman Claudine qui nous va en réunion kalaté ba kuta na passage nyonso. Ba yebi makambo bazo landela ndenge piso doza la frustrer, ndenge ba fanatique bazo la frustrer. Ezande ba maman Claudine bazo la frustrer. Tamuso bazo sala makambo ezala bien, mais au retour ezo sala ki ekwe na ndenge piso dozo kanisa, ezo kende sikoyo na forme ya bien te. Voilà quoi. Donc ba fan Roi Lion à côté et puis Tozana Christian Mboli. Christian Mboli, toi, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Pour vraiment, je n'ai pas avant le 18, plus tard, septembre, n'est qu'un lobby. Bureau déjà, il faut pas ranger déjà ma passeport tout pour un mouvement tout qui n'est ma danseuse ma musicien bango tout qui n'est en plus pour la sortie à single pour la sortie à single Alex voter ça pour ce pays ma danseuse pas jouer rôle la promotion à Banzembo à TikTok bah bien quoi parce qu'en ce moment il comme bon il faut jouer mon rôle la promotion p. Voilà, bon, c'est tout. Hein? Okay. Réseau, hein? Merci beaucoup. Donc, Christian Mboli, pour mes athées. Maman Claudine qui nous a et puis, tout le cas, Lyon, tout le cas. Bonsoir. Bonsoir. Nazongaka nsima moke au début ya makambo etali oyo balobaki likambo ya jalousie, tout et tout, dans la musique à Congo. Tu sais, hein, moi je trouve ça normal que base à la jalousie en fait. Okay. Parce que dans le tout na bango, bayebeka ke vie exister sous souté. Vie sous akalowa baninga wana mususu ba vie mususu. Mais au ba omona et c'est pour ça bango te. Donc il faut tout ça comme parce que toi bango ke ba jaloux ba osana bango kaka. Pauvre présence il y a Igwe et ko sepel sabongo atamuketi o bango fala za mupandi asala so elo côté lo ba misusu a existakate et du coup sa présence ça dérange parce que au mona ba sorti na nyonso ba concert na nyonso ezo lobama ezo tika ba effet bat ba sepel na ngote donc biso to ça la plus focaliser na ma biso ya le 18 octobre to sombo habillé tout ça la promotion c'est tout le reste on s'en fiche. Voilà, c'est ça. Amoni formidable autorité. Oyoki ba ça lobby à Sukao Lyon. En tout cas Lyon, félicitations. Félicitations mon frère. La face le monde a félicité pour comprendre des places dans la Zalaki. Jalousie à Ouéranson. Ouéranson la bêti 15 à bêta sous la plage Schengen, biso toyebi maman Koki nayebi, Aleti mayebi. La Monique vient hier après 15 ans vrai la vitesse de la génération Bexo. En tout cas na garantie. Car le moment c'est le moment de la forêt. Phénomène antique la phénomène à moko, c'est Léo ou faire abeta qui s'est démenti, il fait référer. Au comme phénomène faire abiseye. Faire abiseye keba phénomène à moko. C'est le ngabunga. Faire comme phénomène faire ABC yo c'est le yo phénomène aka moko we ranson tout à la vidéo il y a c'est bien que phénomène aka phénomène antique phénomène l'espace de 15 ans
Maintenant, il m'a sali. Na 2 ans, 2 ans, il t'aura 6 mois. Diabétique, tu Betty Grand Paris Arena, na 2 mois de promotion. 2 mois. 2 mois. 2 mois exact. Pas 2 mois, 6 mois, 2 mois, 2 jours, 2 mois exact. Tu Betty Paris Arena, force de la forêt. De la sécurité de la forêt, tika de la forêt, phénomène, tika phénomène. Quand il y a un phénomène qui est naïf, tolinga wera pona mbongo te tolinga wera te pona libanga tolinga wera pona nini tolinga wera te ba poto pona idéologie phénomène appelle ça biso nini idéologie nini phénomène mona wera il faut ça idéologie il faut comprendre makambo il faut timba so mto abeto tricage et comprendre que nous avons un tricage là ça n'est pas les mena pour me motuté ala timba nous avons biso tu ya wenge maman Claudine qui nous grand poète mère abanda biso tongo to yembele les chemins de l'amour. Na moto na moto tele kakuna potozali zela ya moko sebi bale merci mama Claudine na yo kakayo mais na yo kakayo mais bon formidable na yo kako trop formidable merci na yembi ngo pona yo kakayo donc ngana mona we en tout cas na pesa bato musuma no bado de l'axike soko trahir biso bana maison mère to la complexité to roya ko yebisa yo ndeko ozo trahir ozo wana nzela sozo nzela to tche mpanzi biso to abongo dans le roi Jésus-Christ de Nazareth tout droit c'est ça. En tout cas merci beaucoup les nobles vous avez un message moi va passer les nobles olali ali bon nga pona ngai eza juste ko éveiller conscience ya bafanatique kaka te mais conscience pe ya baorganisateur ne toza na moko ya bato baza na makambo ya organisation ya baconcert wana yango na sepeli déjà ne tosoli na mama Claudine mère Clo tosolane tout le temps te donc soko oyoki ozwi espace ya osolane boye ezaka moment ya komona na koyoka son ya ndenge nini makambo ezo évoluer kuna parce que na bamama oyo totikana bango na wenge donc baza so ebele te me mare oyo na banda koyoka mare Claudine Kinwa depuis nazolanda wenge azalaka wana donc aza mare moko totikana komona ye te me tomonaka ye pembeni kaka ondire aza wana pourtant aza musika mais bomona ye azaka ndinga wana esala biso plaisir Claudine Kinwa nanga moko vie mutaloba bongo leki nanga moko nalela mare oyo nalela ye ya pambaka boye nayebi ye te mais nasepelaka nde kaka bongo nayeba te mpo nalingaka ye bazalaka ye na mama Angèle Mwanza wana mare nanga mpena ya tongo mare Angèle donc bamama Angèle Ombolo bane bango nyonso donc basalaka force wana ya wenge esala biso plaisir alors eloko ngai na lobaki kaka o na banda koloba wana eza juste na ndenge tomoni nga mpona nga lelo ntango namoni niveau mobilisation wana nde basali yango na baka esali nga plaisir na bi oyo sikoyo eza sikoyo niveau mosusu eloko mosusu na ngai na epingle eza tout autour ya lewa de la forêt namoni mwa changement moko boye neti ya namoni ba street ba petite wana donc aza mystique ya nzoto mike neti mannequin donc aza pembe ya lewa de la forêt ozo sentir mpona ba innovation ekomo ya tomoni playback bien atikala kobeta playback oyo abeti na Bruxelles te tobetaka na biso banini me playback wana eza playback oyo ndire concert ala ndenge batieki bazosepela génération bayaki wana ça fait plaisir ya komona ba age wana ça fait vraiment plaisir très plaisir parce que ba jeune fille bazalaki wana baza bana mike oyo ba 17 ba 18 ya ba 16 ans bazosepela na musique bazoyemba ngo donc ezopesa mpena couleur ya Adidas Arena eloko nga na kosenga na bino mama Claudine boluka mambo ya de ya Adidas Arena te tobeta moko kaka ya kafu wana soki tosala podium ya 360 degré tosali yango na katikati wana tobeta mama na conseil etikala histoire
c'est tout. Préparatif il y a Adidas Arena on a tout bêta du coup Adidas Arena moko c'est la correctionnelle ya ba concert tout et bêta bana ko elle a acheté 3 comme ça 3 boules mais ma femme m'a déclaré 2 jours préparé après oui bafani bazodeklare tosala moko ya monene bokangana baneko ça sur la table la chaleur fait que ça se gâte en fait. Ouais, wana mila nkolo na famille na ye mama koni ki na to comprendre. Eloko ngana na loba ezali bana wenge ndeti ndeti toza boye réalité eza moko en fait. Nanga zo to epenge po ya mama koni ki no. Ezali na ba mama ebele na monde ya musique oyo. Bazali bene ebele bazola na makambo ya musique. Mais so otali na parcours de ba mama na o basali mama koni ki nasali parcours ya mulai na monde ya musique. Mutazaka na parcours ya mulai na monde ya musique zaka mama mère Malo. Mais si vous mama koni ki no abattre record sur botali depuis banda parcours musical ti lelo a umeli. Le bon bazala quoi ba légende na biso ba légende ya ba fan o foto tsaka maboko to soutenir. Mera niti mambote. Toyebaka ndenge oyo ezokende. Eza facilité. Si lelo mutu avandi wana abana kolanda le roi de la forêt partout azokende. Njane make mutu moko atuni question. Est-ce que nakotuna yo yango? Ouais, tuna komara. Batindenga question moko na génération berceau ya WhatsApp. Balobi na tuna yo olobaki Pichu Monga asombi 100 billets. Est-ce que eza ya solo ou bien parce que bazomona différence depuis boloba que asombi 100 billets yango babo différence te. Donc batuni question wana. De côté alati makoloba no uté po ye bo fana Pichu Mbongo tikanga loba. Pichu Mbongo aza aux États-Unis aza grand prêtre. Pichu Mbongo boko tia makambo te. La prêtre antique la prêtre. Wana makoloba waka Pichu Mbongo a prêtre botiko tia makambo te. Pichu Mbongo a prêtre we rayembela ye. Yeba umela kana bolingo kasi na libala te. Mais chasala kabola kaye na mawana ye. Formidable. Ba manze mona mishi. Tobo ite wana te na ngai, wana prêtre yebi. Yebo ba yebi ke nga mutu na zala mutu na ya tongo. Na tozo tuna eza question batuni na kati ya groupe na ngai ya génération berceau. Ba fanatique baza kuna bazo landa live. Mais moi pe ba kota na nini bazate ya muda tuna o na zala kati ya panel. Na mika kotunela bango soki ba kozwa réponse wana. Tu vas être sensible. Ah non, c'est pas facile. Tout ça c'est noble. Naebi que presque bateau oignon so ba prometanga na tombé du ciel barakati basala. Boyebi que na grand arena Nikita Yabo a prometaki bateau, n'est-ce pas? Oui. Mona qui donc ce qui demande qui yango c'est que ndenge Nikita Yabo a prometaki bateau bongo et que événement et salamati. Ichumbo mwa ebisinga Alex Ntima yebisa ba fan. None nazaboye alobi pona ba fan oyo baza dans le monde te. Alobi pona ba fan oyo baza na États-Unis bazokende Adidas Adidas Arena. Basomba ka billet d'avion. So basombi billet d'avion atindelinga na pesi billet ya concert. Eza billet peut-être $99 donc 100 euros. Ah, ok. Je pense bana génération berceau balandi parce que moi ba mataba konyo sur la panel les até batuni ka question kuna ngape na memi yango awa. Et basali bien vraiment donc live. Merci. Alex Ntima na cadre ya promotion. Na cadre ya promotion na lingi na profiter na poser sous moi Claudine Kesoyo. Mais ndenge de la forêt azana na poto kuna. La 4 ya promotion quoi, est-ce que à go profiter à ça la vidéo moko na liboso Adidas T ou à ça la même visite à courtoisie na Adidas Arena pour y motiver les sous bateau. À ça qui déjà en plus à ça qui déjà vidéo en plus lundi avant Kende, lundi ou bien mardi, à ça la sous visite en 4 Arena wana. Ah d'accord, ça merci. Donc, merci beaucoup. Tout le monde est en mais tout le monde va réseau.
na ba réseau ezali na osenga aochango aocha na surtout si sila bino na yebisa gladi a publier on peut bazali na gladi nyama na babenga yenga nazali na moins retard gladi nyama ozowumela mama akowumelaka te wenge voilà bana wenge nasi mpona lelo tosuki awa boyebi ke chaque dimanche tika boye papa ntima na mutuna avant boye kokata te eza kata ndeni La concert ya Jidas Arena, photo décorée Alex Ntima. Alex Ntima, moni ngai. Photo décorée Alex Ntima na cadre de promotion. Nalo ba vérité. Ndeko nalo ba vérité. Maman Claude qui nalo ba vérité. Alex Ntima na Grande Paris na mobuta de 12. Alex Ntima aya ma de la forêt, vous êtes bien na chakosh na mukoro. ezalaki maître moko ayebaki te maître moko wana ayebaki Alex aza na laisse passer mutakobeke 12 nani bisokola biso tomonaki yango nanga nasepelaki nango te yazalaki na podium ezala moto yango ayebaki ete atanga moso namonaki bongo na ogangele makasi mais tozokata live parce que wera pe aza direct na ngena ta live ouais to kata pour ko débat les rois de la forêt mais natuna zela natuna mama Claudine nanga naloba kaka s'il vous plaît ingénieur wana asalaki concert ya Arena Grand Paris bon négligé te s'il vous plaît to continuer na ye bon continuer bon ingénieur. Ouais. Merci beaucoup. Nazui, mais bonne nouvelle, on ça m'assaille. Ouais. Autorité, s'il te plaît. Maman la biso, pardon, formidable Azarana. Formidable. Ouais. Si on passe à Awa, pour côté pas les rois de la forêt, quoi. Moko après ça. Direct, ton côté pas prise. Bon, na bossa été Darel à partir à génération berceau. Wana tunanga vraiment ya sirsi dans na bango kuna donc bambote na bino trop na qu'est-ce qu'on Facebook à le roi de la forêt natara nous direct les apuna. En tout cas merci beaucoup les amis. À la Facebook à nous. Ouais, à la live à Facebook. Dans les jours qui viennent donc dimanche prochain nous allons en live ce soir.